azali te oyo akokani na yo. Labrine azali te oyo akokani na yo. Labrine azali te oyo akokani na yo. Azali te oyo apesaka bilengi lokola yo. Labrine azali te oyo abalukaka lokola yo. Labrine azali te oyo abalolaka lokola yo. Azali te Labrine oyo abongwamaka na baposition nyonso lokola yo. Azali te Labrine oyo akokani na yo. Azali te Labrine oyo akokani na yo. Enfin, Jani Faye vérité bimi ye na Labrine matata ba problème ezalaka ya kosagana te. Bolingo ezalaka susu te. Makambo to ba kosalela biso na 2022 kaka ezalaki nango théâtre. Labrine na Jani Faye bolingo sesila. Basi bakabwana. Labrine sa strasa nzela na ye. Labrine sa bongisa oya ye nzela. Bandeko. Eloko ni ezoleka. Likamba libala bato. Bango kamba ye bakango. Oya za na raison. Na tort. Bango kamba koyeba. Siko babiso. Tokoloba nini. Tokoloba kaka. Oto monaki. Oto anaposa koloba. Netinga. Na koloba kaka. O naposa. Naza naposa ya koloba. Po ezali likamba bolingo. Bolingo banani. Komedi babengisaki na poto. Ayeko kima mwasi. Komedi babengisaki na poto. Akimi mobali. Te. Eza bolingo. Ya ba comédien. Entre bango. Ba acteur na biso. Ya monde théâtre. Jani Faye. Luambo. Ya ba comédien. Labrine. Comédienne Madame Naye. Alors, bandeko toleka. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote bato e balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Jani nanga azali brebi, ngai moko nazali berger. Nyonso ekoleka na couple na biso etali nani. Jani nanga azali brebi, ngai moko nazali berger. Nyonso ekoleka na couple na biso etali nani. Jani nanga leli be. Azwi nde oyo nabombelaki ye comme surprise. Jani nanga leli be. Azwi nde oya surprise nakanelaki ye. Bandeko kokabwana matata nyonso na couple esa sango ya mawa pona harmonie familiale pona futur ya bana. Malheureusement nepoko tokomi en tout cas ba mariage ebele eza pasi po eumela. Ba divorce eleke ebele. Bato tu bazobala sikoyo
moke bakokoma bakoko to moke bakokokisa 20 ans na couple mingi babando kabwana kaka surtout na bapays neti poto bapays développés na baafrike kokabwana kozala nango me eya mwa différent. Gianni 5 na Labrine bolingo sesila kala si bakabwana lokola Labrine ye mutaboyi Gianni ezala Gianni aza na faute mais lokola Labrine ye mutazwi décision bakabwana elengi koloba Labrine sakalikilaki bien elengo loba Labrine sa trasaki nzela na ye donc Labrine asa préparé pona komema vie na ye bien. Gianni ye nde eza surprise teke ndenge bolingo esila surprise turo penza abimi na ndako azolala pa bato oyo nde surprise choc po Gianni banda matata yaka na kati ya bolingo aprépara te pana ya yebaki kaka no bakobongisa na bango kaka surtout ere moko basololaka ere moko basekaka surtout na 2022 kaka balekaki na media Labrine abengi alobi na mida alobi na essai alobi na bato internet Gianni nanga taleli be moto akota te asili nde gu yango na abwakisi ye. Gianni nanga taleli be moto akota te libumu oyo ye eleki monene. Gianni nanga taleli be moto akota te na remplace na libumu pla tika na yoka bilengi. Gianni nanga taleli be moto akota te atikala lisusu ndenge azalaki te. Gianni nanga taleli be moto akota te ebongi lokota na yo ye nga na ye posa te. O bozoloba eza bongo te tala nga na ye boye bayekoyebisa nga boye nsima nango lobi nango Gianni aleki ye pa lobi donc Gianni alaki se lokola eleki na media Labrine ye moko alakisiki baza na bango bien alors Gianni ayebaki ke en tout cas turo makambo ebongi po Labrine akoluka te abwaka ngai akobwaka ngai te po awuta koloba kala te ke toya bien akobwaka nga te soko akobwaka nga loba na ba 2030 bana nga santima ya Gianni se ebungi nga na cerveau ata bato internet balakisi biso bolingo na biso esika ebanda kasi nga nasi nabimisa Gianni na motema. Posa ya couple ngai na Gianni esilaki etikali kaka posa ya liberté nameka kote oyo nazongisa kote oyo nayoka bilengi eloba papa robo mokili oyo ezali penza elengi nzoto nini oyo naza nango ngai Labrine ntongo midi pokwa kaka kotelema santima oyo nakokabola ngo na mibali mosusu nayoka elengi me na 2020 yango kaka Labrine abwaki ye libanda donc Gianni apreparaki te lwamba bacomédien apreparaki te eza choc mpo baboyi ye
baboyi ye kaka te me ye choc mpo azali Gianni Faye aza vedette azali acteur ya théâtre congolais baleki na ye ba Anse Lozolo baa na couple baza stable ba 2 minutes ba Mike la Duchesse alors ya kokuta na kwa boye surtout azangi esika kolala akelala pa bato kolala pa bato likambo eleki monene na poto yango wana kolala pa bato kokende kolala pa ya bato eya likambo eza somo même alali soki pa camarade bayebani même na famille ezaka likambo awa eza poto surtout awuti na ndako oyo ye bazalaka na mwasi ne na bana abimi bongo mais la brine azokende mosala azozonga bana bazolia bazotala tv na bana bazoseka soki Gianni abengi bango na telefone ezobima dérangement Gianni la brine soki apesi yo bolingo abombaka babolingo nef bisimile bolingo esili bisimile moto na kote na ye luka ya yo bolingo salela nzoto na yo bisimile amour division amour moto na moto asalela oya ye wa Gianni ozalaki mobali ye elengi tina kati ya mokokoli lelo oyo sili elengi ngai la brine nasala nini ye nzoto na ye ekomi bololo koleka bololo ya Kongo bololo komona yo ya pamba ozali kopesa nga kanda ntango nyonso kotala yo kaka nelongi nabandi komona ba cauchemar apeti na yo esili ngai banda kala apeti na yo nelongwa na nzoto na nga banda kala apeti na yo ebunganga na cerveau kende na yo nalala bien bisimilai Gianni na bosani yo bisimilai amour division amour effacé amour esila kende na yo nalala bien soki la brine ayambi eza kaka mpo ayeba position nini Gianni aza nango eta nini aza nango mpo azongisa ye te me mpo atala soki akokotambola bien soki likambo ekokoyela ye na nzela te bandeko eza pasi mpe mawa mutu nanga bwakisinga mutu nanga la brine mutu nanga la brine abwakisinga mutu nanga bwakisinga mutu nanga ngai nabimaka te la brine ntango okendeke mosala ngai Gianni natikalaka se na bana la brine tala ngai Gianni ndenge na kolala epai ya bato la brine tala ngai Gianni ndenge na komela ji ya bana la brine tala ngai Gianni ndenge na kotambola na balabala la brine tala ngai Gianni ndenge na komi komela na banganda la brine tala ngai Gianni ndenge tozalaki ye la brine tala ngai Gianni
nakolela ye. Pourquoi penza okokanga motema se boye? Pourquoi boye labrine na ngai ye? Pourquoi labrine okokanga motema makasi boye? Pourquoi labrine ozali pe na courage ya kokende mosala? Pourquoi labrine kotika ngai jani na pasi ya boye? Pourquoi labrine ondimi nga nani okoma? Wa bachroniqueur nakosaki bino pe mingi. Labrine nalingaka nga te akosaka nga na bajeteme. Bajeteme malamu apesaka ngo na bato mosusu ye. Nayebaka nanga nabombelaka bino natiaka munoko ya pamba ngai jani mama. Bachroniqueur na bachroniqueuse bosilikila ngai te. Mama ezalaki nde aveugle. Nakomaki aveugle ya bolingo te. Nakomaki aveugle ya pamba. Nayebaki ntina te. Nabwakisaki maoyo yalingaka nga. Nakofelaki labrine. Labrine yango abriaka mpona nga te. Abriaka mpona bamisusu. Ngai apesaka nga bajeteme. Bajeteme nyonso ya lokuta. Bato internet boya na rando. Awe baby. Bato internet boya na rando. Ngana baby ye. Boya na rando. Ngai na baby. Vinange komi na ba difficulté. Nazange sika ya kolala. Nazananda kutena na mbongo te. Permi kutu bosana. Mukanda kutu nazalaga nango te. Kakande kokemba na kokemba. Kokemba yango pe wapi. Nakati ya Paris awa. Soni ya bongo pona kotambola. Ngai jani 5. Labrina. Susi na moteme lekelinga. Namoni ba insandi ezosala na France. Nalingi nakoma nanga pompi. Namibwaka na kati ya moto. Nakoma ata nzete napela moto. Nabosana nyonso oyo. Labrina makambo osali ngai. Nakanisi mawo na ngai. Labrina koma na ye piti piti. Labrina koma na ye piti piti. Sheria koma na ye piti piti. Bolingwa bekolo. Bolingwa banti. Akoma na ye kobima na bato na mosala. Akoma na ye kokwela mibali na nzela mosala. Bolingwa bato ebele. Ngai jani ata na lobi. Labrina koma na ye piti piti. Jani 5. Mbule bele na poto. Na couple. Na kongwelek na couple. Na mao. Bakabwana kaka bongo. Ata balaki te. Ata peki mbongo libala te. Me balaki en couple. Aye akomi na oyo. Labrine. Tala ndenge memi bango. Eza nango grave te. So balingai bakabwana. Eza nango peza grave te. Grave ezali kaka pona harmonie familiale. Pona bana. Posi basali famille. Meko kabwana. Eza nango normal. Baumeli pe. Baleki 5 ans. Alors baumeli na bolingo. Problème ndeza. Jani a préparaki te. Labrine a préparaki. Ezala Jani azaki na faute. Ma prépara te. Poko kabwana. Ezalaga bien. Soko prépara lisusu. Po Jani soka prépara. Soka azaki deja. Nandaku na to ana mbongo. Azana bato okau azwi ndaku mbala moko.
eza mwa bien akokobanda makambo mosusu akokondimake bo tokabwani abandi makambo mosusu mpo soki abandi makambo mosusu akointerese na makambo wana mais sikoyo aza pa bato donc ebanda ozongiseka na ndako na ye mpo bisika aza ya ye te afungola frigo batali ye akoti na toilette akokoleka libumu te alongoli sapato ayebi bisika kotia asukoli basous-vêtements donc Jani 5 aza na position mabe makasi vomi kutu azala ni ata na lubwaku kuna kozala na chambre ye moko kepa ya bato mais bon aza mobali bon nakoloba te ya mobali nayebi eloko nakoloba te situation oyo aza nango ezaka mabe donc aprépara na eloko moko te donc aza na mutu ya epoto lelo aleki ye awe mpo mutu aye sikoyo na foyer to aza na centre mais Jani en plus baboyi ye na mwasi oyo alingaki mwasi yango mpe alingi ye surtout soki bolakisaka bolingo na bino na baimage ndenge Jani alakisa na la prime balakisa bolingo na bango ya liboma na internet na bakassette na bacd ntina 2022 oyo balakisa eke bolingo yali bandeko eya somo ndenge mpe baya wana nakanisa bakendeke bafeti bakendeke bamatanga bakende ata 30 feti 30 matanga ensemble na couple surtout dans bakoma bazaka penzaki madame et messieurs wana ya somo somo même la brene ye moko ndenge atikali ye moko po akendeke feti mingi ye moko loba kaka mutu ne oyo azwi aza mpe congolais bakutanaka kuna mpo la brene oui aza na mutu aza na mutu na ye ata mutu yango ali de base te aza mutu azoyede na mwa babesoin oyo nango mposa donc ya nzoto mpo awa ntango bakabwanaki liboso awa makambo ebimaki mingi ya nzoto o Jani azwaki ku nzoto na esalaka susu te soki ndenge nini ya bimaki alobi aza kolongono bandeko nayebi eloko na koloba te nakoloba kaka la brine ebongeli yo Jani ebebeli yo bo na koloba nini mpo Jani bisika aza makambo ya kobeba donc ebebeli ye la brine bisika aza atikali na ndako na bana mosala na makangu ebongeli ye bongo te mpo na koloba ya te la brine ebongeli yo Jani 5 ebebeli yo lwambo bacomédien na kombo ya lwambo osambwisi yango bon c'est la vie Jani mokanda mpe wana yango te permis de conduire mpe ya voiture wana yango te économie mpe wana yango te obi oza nango me moke moyo pesa mbongo na moto azwilo ndako na mokanda ne ya te ozolue chambre te naboyi na bakiso pasi mutu nanga bwakisinga mutu nanga la brine mutu nanga la brine abwakisinga
mutunanga bwakisinga mutunanga ngai nabimaka te Labrine tango kendeke mosala ngai jani natikalaka se na bana Labrine tala ngai jani ndenge na kolala epai ya bato Labrine tala ngai jani ndenge na komela ji ya bana Labrine tala ngai jani ndenge na kotambola na balabala Labrine tala ngai jani ndenge na komela na banganda Labrine tala ngai jani ndenge tozalaki ye Labrine tala ngai jani nakolela ye Pourquoi penza okokanga motema se boye Pourquoi boye Labrine na ngai ye Pourquoi Labrine okokanga motema makasi boye Pourquoi Labrine ozali pe na courage ya kokende mosala Pourquoi Labrine kotika ngai jani na pasi ya boye Pourquoi Labrine ondimi nga na nyokoma Wawa bachroniqueur nakosaki bino pe mingi Labrine nalingaka nga te akosaka nga na bajeteme bajeteme malamu apesaka ngo na bato mosusu nayebaka na nga nabombelaka bino natiaka munoko ya pamba ngai jani mama bachroniqueur na bachroniqueuse bosilikila ngai te mama ezalaki nde aveugle nakomaki aveugle ya bolingo te nakomaki aveugle ya pamba nayebaki ntina te nabwakisaki maoyo yalingaka nga nakovelaki Labrine Labrine yango abriaka mpona nga te abriaka mpona bamisusu ngai apesaka nga bajeteme nyonso ya lokuta bato internet boya na rando awe bebi bato internet boya na rando ngana bebi ye boya na rando ngai na bebi vinange komi na badifficulté nazangi esika ya kolala naza na ndako te na mbongo te permi kutu bosana mokanda kutu nazalaka nango te kaka nde kokemba na kokemba yango mpe wapi na kati ya Paris awa soni ya bongo mpona kotambola ngai jani 5 wawa Labrine susi na motema elekelinga namoni ba incendie ezosalama na France nalingi nakoma na nga pompi namibwaka na kati ya moto nakoma ata nzete napela moto nabosana nyonso oyo Labrine makambo osali ngai nakanisi mawo na ngai Labrine akoma na ye pitipiti Labrine akoma na ye pitipiti Sheri akoma na ye pitipiti bolingwa bekolo bolingwa bantie akoma na ye kobima na bato na mosala akoma na ye kokwela mibali na nzela mosala bolingwa bato ebele ngai jani ata nalobi Labrine akoma na ye pitipiti azali te oyo akokani na yo Labrine azali te oyo akokani na yo Labrine azali te oyo akokani na yo azali te oyo apesaka bilengi lokola yo Labrine azali te
oya balukaka lokola yo. Labrine azali te oya balolaka lokola yo. Azali te Labrine oya bongwamaka na baposition nyonso lokola yo. Azali te Labrine oya kokani na yo. Azali te Labrine oya kokani na yo. Tshani nanga azali brebi, ngai moko nazali berger. Nyonso ekoleka na couple na biso etali nani? Tshani nanga azali brebi, ngai moko nazali berger. Nyonso ekoleka na couple na biso etali nani? Tshani nanga leli be azwi nde oyo nabombelaki ye comme surprise. Tshani nanga leli be azwi nde oya surprise nakanelaki ye. Tshani nanga taleli be moto akota te asili nde gu yango nabwakisi ye. Tshani nanga taleli be moto akota te libumu oya ye eleki monene. Tshani nanga taleli be moto akota te na remplace na libumu pla tika na yoka bilenge. Tshani nanga taleli be moto akota te atikala lisusu ndenge azalaki te. Tshani nanga taleli be moto akota te ebongi lokota na yo ye nga na eposa te. Pananga santima ya Janice ebungi nga na cerveau. Ata bato internet balakisi biso bolingo na biso esika ebanda. Kasi nga nasi nabimisa Jani na motema. Posa ya couple ngai na Jani esilaki etikali kaka. Posa ya liberté nameka kote oyo nazongisa kote oyo nayoka bilengi. Eloba papa robo mokili oyo ezali penza elengi. Nzoto nini oyo naza nango ngai Labrine. Tongo midi pokwa kaka kotelema. Santima oyo nakokabola ngo na mibali mosusu. Nayoka elengi. Nayoka elengi. Tshani Labrine soka peso bolingo abombaka babolingo nef. Bisimile bolingo esili. Bisimile moto na kote na ye. Luka ya yo bolingo salela nzoto na yo Bisimile amour division. Amour moto na moto asalela oya ye wachani. Tshani ozalaki mobali ye elengi tina kati ya mokokoli. Lelo oyo sili elengi ngai Labrine nasala nini ye. Nzoto na ye ekomi bololo koleka bololo ya Kongo bololo. Komona yo ya pamba ozali kopesa nga kanda tango nyonso. Kotala yo kaka nelongi nabandi komona ba cauchemar. Apeti na yo esili ngai banda kala. Apeti na yo nelongwa na nzoto na nga banda kala. Apeti na yo ebunganga na cerveau kende na yo nalala bien.
Bismillah, Janina Bossani yo. Bismillah, amour division, amour effacé, amour et si là, kendena yo, nalala bien. Abracadabra, bracadabra. Elo qualabrina, eticali libre, tozulia yango. Ah, papa robot. Et tout le monde, bongame tout le monde. Et tout le monde, bongame tout le monde. Et tout le monde, oh, bongame tout le monde. Les tout-puissants, les autolomo, les Congolais. Ma petite Jersey, Bopé Manano, la brinaye. Et tout le monde lélé, 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 et tout le monde lélé. Kende Jani, Tikaridame, Kende Jani, Tikalabrini. Nakomi na posa komona labrin, na posa komona labrin, Kende Jani, Tikalabrini. Kende Jani, Tikalabrini. Nakomi na posa komona labrin, nakomi na posa komona labrin. Kende Jani, Tikalabrini. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelanga, boss Bazali, boss Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelanga, boss Bazali, boss Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelanga, boss Bazali,
ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.